papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bambana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa Kilima Buma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya voka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Sobamesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, c'est identité. Yabunde, soyez la kapinoka, kaba histoire vraie pour Essalabino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nengen Aloba Kanzamba Lola, Apambola Bino pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozela Kamasolo, Irène Masiandoki TV, et ça la vraiment bien Makasi. Yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Ba ona no ba sabona na site yote, bo sabone, bo s'abonner au Betty Irène Masiandoki TV, au s'abonner et ça la vraiment bien makasi ba o déjà bo s'abonner, bo partage ka like vidéo talara bisoto beta kamasola solo aubergine et les kakate. La topé sakapé merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa na kati ya Londres balobi ya kosamba ezate na rappelaka ba diaspora nyonso ongo kende Kinshasa ozo luka appartement loué ko hésité te benga biso ozwa numéro ya Betty la patronne ola lesika kitoko na GB na prix ya bien tant ozo benga Betty la patronne ko bosana te tunaye la patronne est bon pour na transport azana ba jeep azana ba car nyonso oyo kaka na sango po mona loué pa Betty la patronne tambo na ngona Kinshasa ko sala vraiment bien makasi balobi la patronne Betty umela mvwando topesi merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham mais balobi umela meta la brésilienne babi ya vient nga Jansi Bolanga un respect babi vient nga beta rateni neti na film ve Jansi Bolanga umela voilà merci na mama tazi vite ya papa trésor chou na kati ya Bundes to bosanité balobi yemoko ya Willy Musheni les vrais codes des mondiales merci na Titi Gracia Bundes banque vient nga Ujoboke garçon de luxe na kati ya Panama babi via Solara plus que li solo to pesi merci na ya Zakari Tulomba moi si kitoko petai mami la plus belle bamouri Zignon soma Irène ayaka boy ngana ela kabino masola solo tina zobeta masolo nazo rappeler bandeko nyonso olingo tinda mbongo na ngola ko hésiter te balobi benga PDG Guy Boza Mtunga prêtre na kati ya Irlande mbongo nekende na rapidité pe na assurance bana Irlande bobo sanate partout bozana ba nyonso ona na Cork ona Dublin ona ce côté ni babi ko hésiter te benga Guy Boza Mtunga prêtre parce que azokanga ba conteneur et so
tozokende Angola benga viegi boza moya na carton on a rapidité famille na Angola esepela balobi umela PDG Giboza Mtunga na kati ya Irlande. Voilà, merci beaucoup bamoureux na bamoureuses nyonso tobosana te koyebisa bino na kati ya Allemagne ekoyinda publicité nazosala le 11 mars soirée eza na kati ya Allemagne na ville ya Essen tozobengisa bamama nyonso na bakwa nyonso Allemagne boya tobina affiche oyo nazopartage ya soirée liputa eza nde makambo na kati ya Bundes. Voilà, tozokende bongo en tout cas nayelaka bino masola solo biso atobetaka aubergine te lisolo na memeli bino bandeko na nga toye kosola parce que tobetaka masola boye trop mais lokola identité ya Bundes mama abino ayaka po bosolola ayaka po tozwaka baleson po biso osalaka proverbe 19-20 tosolaka mingi na bamama pe na bapapa bandeko na nga makambo eza chaud tokomi kotikala basi bakufela mibali ebele na Europe mibali bazokufa biso na Afrique lisolo nazobeta eza na ndeko moko ya mobali akufi na kati ya Allemagne bandeko na nga ezali choc ezali mawa ndeko wana akufi na kati ya Allemagne azali angolais congolais bangolo balobaka lingala mais ndeko wana apréfère kokende ba vacances na mingi na Congo azali marié azana mwasi na bana botala basi ya poto ndenge bazosubi ba conséquences moko o bayebi mutu na makolo te tozolobela basi ya poto baza malamu pe basi ya poto baza mabe mibala poto baza mabe mibala poto pe misusu baza pe mabe mais nyonso pete mais o tozolobela ndeko na biso mobali akendaki Congo comme d'habitude nde munyoso akendaka Congo soki ba faire soki vacances akendaki Congo atikaki mwasi na bana misatu na kati ya Allemagne kokoma ndeko akomaki na Congo bandeko nanga aza na nièce na ye atangi aza fille moko azaka mayele aza ba fille batanga kaka na bekole kaka ezaka bekole ba fille bakenda kolata ba bilamba kitoko boyebi kaka ndeti bajara bana ba IEC wana aza ba fille baza mwa show boye bilo mwa bongo aza na copine na ye batambolaka ne pire camarade na ye camarade ya nièce na ye bandeko bolanda lisolo très bien bo comprendre pourquoi tobeti yango bandeko ya ville na mo bapesi biso tobeta yango mpona kopesa bapapa conseil okili eza na baréalité ndeko mobali ntango akomi na Kinshasa azopase baséjour na ye nièce ne aya kotala ye bayaki na copine na ye bolanda lisolo oncle a craqué copine ya nièce na ye na Kinshasa mais oncle aza marié père de 3 enfants na kati ya Allemagne alingi copine ya camarade na ye ya nièce na ye pardon camarade ya nièce na ye plutôt toloba bongo ntango alobi na nièce na ye copine oyo amosi kitoko avanda wapi nièce na ye se oncle aza na copain na ye ayebisi bon aza déjà engagé akasaki déjà oncle na ye ayebi pourquoi alobaki bongo mais mibali okoba balingaka mwasi aza na mwa luketu te mwa tai te basin ndenge ezalaka oncle akrakaki déjà copine ya nièce na ye ntango nièce akei soki mpe asalaki manevre ni oncle ebika mibali soki alingi eloko wana kosala tu ndenge basalaki échange ya banimero nièce mpe amonaki na ye te mais nièce aya kobenga oncle abikosinga mwa mwasi wana te aza mobulu aza camarade na aza moto ya mibali ebele aza kuta okipa aza mpe na mobali na ye mais oncle déjà si atiaki motema alulaki mwasi alingi fille wana bakomi kosala vie na bango na Kinshasa ambiance baekarte nièce soki copine azoya pa oncle alinga asute nièce ayebaki azoya pa oncle na bango bandosala bolingo nièce azoyeba te ke oncle akoma deya kobima na camarade nanga siko vi nini nièce wana bamenaka na Kinshasa na ye nièce na camarade na ye baza bafio bazala mibulu ya mibali surtout mibali ya poto bakraka mibali ya poto surtout mibali ya Londres histoire bapesinga eza bongo babi mibali ya Londres na Kinshasa basi balingi bango mingi po mibali ya Londres bayelaka bato babiloko ya Tesco bakisi ya minu wana mibali ya Londres bango so otie fo na conteneur batiaka na bahuile ya Tesco bamibali ya Londres bafie ekimi baoloba bango mibali ya Londres bakitaka so basali conteneur bakitaka na basaki ya semoule bahuile ya Tesco biloko ya Tesco na batomate ya Tesco nga te bafie ekimi bamibali ya Londres bakabaka kopeso na mbongo na kolia na bilamba na ba-t-shirt eutaka Londres mpona suka bafie ekimi bazobona mibali ya Londres bakabaka selon bango oyo toyebi esiko ya Allemagne oncle akoma kobima na fille yango love ndenge biso tozalaka mobali alingi oyebika aza marié ntango alingi osali ye kisi te mais ntango love ekomi kokola ake kosala oncle oyo kisi mobali alibala na Allemagne papa bana misato akesala ye kisi ya bolingo atieli mobali etournele mobali na vinaigre mobali azwi kisi ya bolingo ale bandeko boyoka likambo
soki atielaki ye na masanga soki na biloko akolia ngai na bino toyebi te parce que ekomi kobima ke oncle akomi koprefere kolia biloko fille wana copine azolamba ke oyo famille ezopresente ye donc akomi lokola kokima famille mpo déjà soki bolingo ne baola na flat alingi te famille comprendre ke azobima na camarade ya niese na ye camarade niese akomi kolambisa biloko epa na bango oncle abanda ekolia pare batielaki eloko na biloko akolia oncle anto batile biloko na biloko olia abandi koyoka nzoto bien te alobi azoyoka nzoto mabe azoyoka ndeti fièvre oncle santé ebebi azobenga mpe mwasi na ye ke nazoyoka bien te na milikutu doliprane mwasi abi ozotambola mpe mingi so nabengi ozozwama te ozorapelenga aire olingi lombala komi korapele aire ya kozwa tan soki kopine aza te abengi mwasi nde na poto soki kopine aza aobenga mwasi apoto te aofondele likambo nde kaka ezalaka obi kasi moyibi azoyiba akomaka mayele ebele nzoka oncle ndenge aza bongo azalaka na problème ya cœur bandeko totobeta lisolo ya tata moko te kokufa na diabète na Kinshasa boyebi lisolo wana très bien boyebi lisolo wana très bien mais oyo tozobeta siko na Allemagne ndeko mbali azwa opération ya cœur na 2016 na Allemagne baoperaka ye motema akoma na ye bien abandi koyebisa mwasi na putu nasuka ndeti etufuma nazoyoka bien te mwasi bozala kisi omela ta bikisi ninga na omela mpona etufuma parce que betufume banda kosanga to basala yango opération sika kir wana se si la médecin takata kisi wana nazomona ko etufuma so nazongi fona mona médecin mwasi na biso soki ozomona na bien te zonga na okaka o semaine prochaine pe na kozonga nanga bolanda lisolo très bien masolo ezokoma mingi na communauté mibali boteya maka boyokaka conseil bazobondela bino te bazokumisa bino te ça fait mal bozotika bana baorphelin bapapa bozokena lola tolifelo bino destination pena moto pozokufa likolo ekobo moi ça atali via papa zonga soko zomona bien te mbalo semaine prochaine na kozonga nanga mobala zoka kaka mabe ayeko yebisa grande scène na zoka bien te le bifona qu'il n'est pas dorteur so na pas dorteur donc na Turkish Airlines na ke ko changer voyage nanga na mona zonga nanga ta ezaki ndeti dimanche abi le biso na ke pas dorteur lundi nana ke na Turkish après dorteur na zonga ta mercredi ou jeudi la longola quelques jours afuta ta mbongo mais azonga pas comme que ka bien te ba ke na hôpital ba yebisi ke ba remarquer azana problème na pancréas na ye et puis ba remarquer que motema ne eza bien te mais azana poison ba tuni est-ce que azwa déjà opération na motema mbala bi oui na opération en 2016 ba bi bon poison au lieu et toucher motema le quoi motema déjà zaiki na malade ya au motema esalo parce que pancréas no ekomi na problème du coup ton bazali hôpital mo mbala masubane échanger pour les comme baloko la moi vert bande ko bolande sur histoire vraie comme lokola moi vert ba mo ser na bengi moi snabi basala ka petit frère opération na neni mbala moi ça bi na 2016 pour na bi parce que ba dote ba bi loko asad azwa des opérations motema ezali na malade il paraît les poisons ça bi quoi abiso peut éviter les poisons go wapi maman mobile etana e échanger moi ça bandi ko benga e abi papa olie ki panani problème nini moi mobile eta ikomi ko changer kuna bazo tourner na Kinshasa olie ki panani ba ni ko lo batomba la monka etene zo changer abengi moi sinae na téléphone azui moi sinete mabana na e asaleli voice na 14h na moi ça zaki libanda na bana psi chérie naza bien te nazo kovma pasi ndeza boye na moni fona zonga mais nazo koka sute na kompena faible mutemi zo sanga pasi balobi na le poison ngana lie biloko na bandaka batote chérie limbisanga nazo bima na fille moko aza camarade Agnès nanga awa na lia aka biloko uta pa na bango na hebite so basali na gene ni po fille yango pe apparemment des jours a yesusute akimi na omoniti ba papa boyoka ba kimaka bino na tanga pasi moi ça zuika voice wana azongisi na mobile tene na Kinshasa bitala mamwa na zomona belle certains azozwa voice c'est on soitaki sur place na hôpital atunie voice mto tindeli moi sino abi oui na tindele ton yo bima ko kende na sipo na so ka penza mabe na so ko skulu ba te pe me komi ko kende mobala komi ko lobana se le tamba landela mobali akufi na Kinshasa histoire vraie mobala ko finalement bande ko botala mokili botala makambo to komona na mokili ba papa baliwa ya gratuit bepo na nini tozobeta masolo nani abeti sote na réseaux sociaux sous les baoba betaka lisolo cœur sensible betaka lisolo desho de nara betaka et c'est des panama betaka nani so betaka ijika beba betaka
nenso abetaka mida Taylor so la Taylor abetaka nenso abetaka baze belé bazobeta masolo na réseaux sociaux bandeko na ngai est-ce que masolo tozobeta ezaka kaka lokuta ezote bino kaka te bozozo batamba life ba 2 heures dita ba mama na ba papa pourquoi bozoyoka te donc tozoya kobebisa maloba na biso pamba ou bien nini tozobeta masolo butu na moi makambo ezosalama mingi na communauté ba papa toboyi te ba mama pe bazana ba problème po fi mo pe na Allemagne Fanny asali mbutu na masolo moi so abota bana soki 7 soki 8 makamnezo René na Allemagne makasi ekenda kolana mibali na Kinshasa azomi loba yembra so mbel ken na lembi na ngali bala pona to la na ngana mobali Fanny na Allemagne awa komne Juliana babenga ke Fanny na Allemagne ye paso sala ki ndumba na ndenge na Congo kuna azo changer ka mibali azo botaka na ye mais mibali pe azo sala buzo ba na biso basi na mibali tok to komi na Kinshasa na ye barate ce qui sexe na Kinshasa ko maka shukali so ko maka mungwa na comprendre raté pour mibali so ba Kinshasa basala kaka bakamba selte na basi basi ba Kinshasa basala kaka mamba selte na mibali na comprendre raté yango makambo na Kinshasa ba kisamaka ku ekomaka mungwa to ekomaka sukali to eza démon ya musala wana arenyaka na Congo bapapa toboyi te na poto mpe kintumba ezali me mibali ya poto bakoma sozo ke Kinshasa abongisi biloko azobaki mobala libala azobaki na mema oyo par mesure de prudence peut-être na kwei tala niveau basi ya poto pareil ekomi nini na communauté na soni na mawa mwana mobali akufi. Hello, happy Vigate. Alles okay? Müde, ja? Aber geht. Ah, das ist gut. Was ist das? Ah, gut, wir gehen gleich sowieso. Ich mache kleine Video. In 5 Minuten, ich bin auch fertig. Für YouTube, wie immer. Wie immer. Ja? Ah, nicht so viel. Momentan habe ich keine Zeit. Keine Zeit. Guck mal mit. Ja? Ja, natürlich. Warum nicht? Ich zeig dir. Ich zeig dir gleich. Ah, kein Problem. Wir machen zusammen. Kein Problem, Schatzi. Ja. Ja. Kalegi nangai. Abiye palinga kota na YouTube bandeko. Na osala ngona musala. Abina lakisa yepa inga bandoko na YouTube asala. Yande makambo. En tout cas. Donc c'est ça quoi yango tozoloba ba collègue nos baby ke mega na zaka YouTuber biso benga bon YouTubers biso na biso to benga bon donc ba collègue nos ba yibi ba s'abonner pe na site na biso na mindele ba s'abonner a suka mama mukili makambo ba papa boyo kaka eza conseil nazopesa bino ba papa boyo kaka mwana mobali akufi na Allemagne atiki mwasi na bana misato pona ekobo bilenga tango moke ya 15 minutes seulement epesi pasi pe ma bandeko nanga vraiment eza choc bandeko ya mibali to ya basi tant tozoke des vacances to se protégeaka mokili vraiment eza na ba réalité nango na komi nanga na suka collègue nanga ye to sola to mi na biso café nzamba pambola bino partager s'abonner tozopesa ka ba conseil na ba papa na ba mama tozokende Kinshasa tokenda kosala ba faire bio kata la famille ozongi na kimia na éviter makambo salite na Congo ekomaka suka lito mungu nazoyeba te bana mibala poto kindumba na Kinshasa biso pe basi ya poto kindumba na Congo donc na biso na mibali tokeka na buzoba moko nzamba pesa biso makasi. Voilà, merci beaucoup ba mourir na ba mourir nyonso collègue nanga ya vandelinga pembe ya bomwe na kiti voix to me na biso café to sola et osala biso bien makasi to kota boulot kalate na 5 minutes to démarrer biso batabutu nde to koti beti lobi na 7h tala niveau bino bolali biso butu d'accord nzamba batela bino boza bien bisous bye. Bana poto balobi bato abwende tozoluka na communauté bomoni ndenge na teli bino image o ya femme propre cleaning service numéro ya téléphone ezoleka wana ndeko nanga kubuka na tebenga ezali copie ya kayu musala kende kosala cleaning na ndeko nanga kobanga eloko te o bakokata yo mbongo te mama yo benga na numéro wana ozwa musala na ya kitoko osala ozwa mwa chweke esala bien na libota bana Londres bomoni ba ville o totieli bino awa botanga yango soki ovandaka awa benga na numéro wana okozwa musala kaka pembeni ya ndako na yo wana tozokende bongo
tanga lisusu awa bomoni bavili oyo yo benga soki ovandaka pembeni awa okozwa musala balobi femme propre eye na makambo ya sika 2023 balobi fini ya bolembu kolalalala na ndako toke musala ozwa mbongo cleaning service ezo ede koloba teke soki bafutinga bakokatanga mbongo ya ndako awa bakofuta yo mbongo na maboko solution benga na numero oyo cleaning service